Nazane Sengo est représenté Enquête Magazine Congo Exclusivité à Mokolalelo en direct à Congo Brazzaville Mboka ya Papa Ochombe on a pessié Mbote pour Azar Osala Moussala Kitoko chemin de l'avenir Makambo Belé au Asali et Tikali gravé pero Tikali a toujours gravé dans l'histoire il y a ba Congolais à Brazzaville pourquoi pas na bandeko o nyonso ba pona Mboka ya Brazzaville comme Mboka na bango ya bulo ya makambo na ndenge Tikana bisabino ke Mokolalelo na lingi nanu to bana indus ya lelo pona ko féliciter chef de l'état garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge remaniement et salami kitoko na idéologie na ye pe na ba collaborateur na ye kaka ndenge ezalaka kasi ba kinoa bazane sengo mingi ndenge Jean-Pierre Bemba Gombo grand prêtre de Ligonzinga a kotina masolo Toromona Indusa ndenge ekozala bien kasi ba kinoa ba sepeli pe lisusu sur demande ya ba sportif nyos o ba belela kala ndenge mwana mboka Kabulo mwana Kabulo a kotina gouvernement Samade na ebisibino bo mona différence beletwe ba uyena Kabulo mwana Kabulo eba uyena po niveau sport relata poso asika po Kabulo loba yango kala na sala be monsieur Belé na Kabulo mwana Kabulo loba apesa ba tactique de jeu yango tango sikoyo fachi beto ayoki biso ya kinois ayoki demande ba congolais à côté ici Kabulo mwana Kabulo na katia G avec un partenaire idéologique kasi na sengi na directeur Kabulo ministre na biso actuel ya sport et loisirs sport et loisirs. Loisirs peut ezo esika nango. Sport peut ba discipline tout ezo esika nango. Ba collaborateur na yo basunga yo po Kabulo amayele. Mais ce qui entourage ezaya mabe. Bon même c'est idéologie parce que politique ezelo mususu. Politique ezaya industrie mususu. Mais j'ose croire venanga Kabulo yo yebi. Bulo to beta ba industrie danser o yebi. Alors ba kinoa sikoyo ba sengi bazwa sikoyo nostalgie. L'air to solo la nga yo makambo ya sport ya mboka na biso toleka bato bayebi ke soki match elekite ata bazana na ata bazana kibila ngundu ata bazana lubilanchi ata bazana na lisala bayeba kaka ngai voilà omoni oh ya Kabulo match elekite ndenge nini ngalobi non l'état futité voilà problème sikoyo kuna ba konzo ya kozwa décision bakeko yebisa bango balobi non match wana basi bafuta depuis 2019 même ça bino paquet na vidéo caméra oh basi bafuta muta pesa ki information à lokuta wana à rendre mauvais service na IGF voilà apesa information à soloté bon na yo ki IGF alobi na tuni na ministère des sports à Géraka makambo ba de transmission bon on a géré à le ministère de la communication. Voilà. Il fallait tout peut-être. Il fallait que tout sans précision. Réponse directe. Mais bango, batuyon soyez kaka sport, les ministères là, mission zo dépend du ministère de la sport. Voilà. Mission zo dépend du ministère de la communication. Voilà. Oh Kabulo. Mais na expliquer bien Kabulo na zali ministre té. Voilà. Bon. Na sala la banque centrale té. Voilà. Na sala la ministère des finances té. Na mécanisme ni. Dans le cadre de retombe là bas jeunes bazali ko œuvrer kitoko na ba structure na bango pe il y a ko incarner vision chef de l'état pour accompagner ba activité na makam au chef de l'état lingi ke ba jeunes ba s'impliquer na masolo ebele mona mboka gloire malangu oyo to solola ki na makambo ebele et puis asali ba activité na ndenge tozala ki wana pour accompagner to banana entretien ngana ye et puis to kota na activité na ebele dans le cadre ya kotombo la ba jeune oza jeune olingi mukile ba yo ba kino ba ye ba yo activité na ye bana ko sazarde te pekin ça y est yo soki na la kin na la taratoge na plateau il y a cour constitutionnel pour nous rester que pekin c'est la cour constitutionnelle de la presse congolaise mais libanda to netaka indusa pour nous rester que to bana biso na ba kolo o to bana makambo yo ba héritage ya Zakari Basoy la ne biso ba pekin ça Jean-Flix Pacho RFI ken piano bande ko belé mais biso to zo siko indusa ba axe moko boye pour pesa malamu totalement na mboka gloire malangu pour ça la plaisir na son excellence Jacques Ambala Tshilombo o alingi ba jeune pe ba landa idéologie chef de l'état Fachi Beton Mukwatomolo. C'est parti en image.
salaki sondage parmi les jeunes oyo bazali koevrer ezala libanda ya mboka ezala na Kinshasa. Gloire Malango azana kati ya ba jeune wana yango biso otoyo lukaye mwana mboka boni malamu et bon oyo ndeko peki. Oui, ça va. Peut-être qu'on va le bosser tout coup à lelo mais batebeli ba ebio puis batebeli ba ebioté lelo ceux qui to définir comme ya Gloire Malango to banini. Gloire Malango aza président fondateur et coordonnateur il y a Dynamique Gloire Malango. Ils ont un slogan les changements c'est nous. Et Dynamique Gloire Malango est basé na limité précisément dans le quartier Mombele et la vision il y a chef de l'État il y a développement à 145 territoires. Biso mona ki a une cellule mais cellule ya na posa mitochondrie nango mitochondrie cellule neza source énergie cellule na kati ku neza na chimie à mitochondrie physique à mitochondrie et pour na biso na cadre vision chef de l'État pour na changement faut banda na quartier na biso et changement faut pas total là et utara likole kita changement za biso bato à base nde yango nde na dynamique na biso to les changements c'est nous to tigala boete biso photo banda makambu na base to sala makambu na base to pèse énergie na cellule oza ba 145 territoires na biso mais plus précisément pour na biso commune na biso limité donc d'où na cadre dynamique to salara ba action to sensibilisaka na quartier na biso to que salara ba porte à porte to sali ba action belé oyo et ko sala que na quartier na biso na quartier mitochondrie na biso eza quartier na biso commune na biso vision chef de l'État yebana action et salema pour quartier na biso Mombele etikala na simate commune na biso limité etikala na simate ba quartier na biso ya Kingabo etikala na simate. Bon nde balobaka même un plus long voyage commence toujours par le premier pas et ba premier pas na biso ezala ki kosolola na moko to kotaki kosolola na moko to bandaki na ba leader po biso bana Mombele toza bato makasi to kotaki na ba dojo to bandaki ko solola et tozo continuer ko solola na ba maître pour koyeba ko encadrer ba ndeko na biso malamu toyoka kipe ba doléance na bango koyeba par quelles voies et mesures il y a qu'à aider. Mais et l'autre monde qui m'a cassé, il y a souvent un manque à formation. Bandeko bazana pour ça obeta kala inga un technique, mais formation de fois et zangaki et tout tient en place ma formation entre autres ma formation et incubation entrepreneur en akati na bango parce que to sola ki na bandeko nangai ba o ba pina na mayele na oyo ko sala impact na Mombele na biso ezali na Mombele na biso na mona ki potopoto ya ebele mais pour la potopoto ya ba terrasser eza ba travaux communautaires donc na par na biso ya muke to zaki nango ndeti na cadre ya banangali mabomoko to salara ba to chumbolaka mabulo et permettre maïle ka potopoto na biso kita. Ce n'est que des petites choses na cadre ya na niveau na biso oyo tozo sala au-delà ya sensibilisation au-delà ya olobana bandeko na ngai to boaka salité te to chumbola mabulu po mai na biso eleka poto za to dinda na kati ya potopoto te to zela te utaka likolo mais biso moko to banda ko sala ngo donc biso tolingi to vanda te to vanda be to zela totala mais biso mongo nde to sala biso mongo to initier bapa biso mongo nde to changer déjà makambu na katikati na biso toza pour parler na ba église nyonso na cadre aussi ya ba formation toza na ba formation pour na ba jeune fille ba maman ko aider bango na couper couture ko aider bango na ko na esthétique ba maman na biso ba salaka déjà bilanga ko lakisa bango nini baroki ko adapter
bilanga na bango po bateka ngo pe na ba supermarché pour et permettre que na bandaku ba jeune belé balia balé qui belé balia ba papé belé balia et tout ça pe na formation ko la ki sa ba jeune comment kokumba parce que kende to relancer eloko moko wana e ko pesa bango mutu na mutu musala et il diminuer peto ya bakuluna na katikati na biso. Ce qui est très important pour Nangai, c'est ma communauté. Et communauté ndezo sala biso na cadre dynamique to zanaba membre ya communauté na biso et la participation est volontaire et na cadre dynamique ko banda na Kingabwa na biso si na Mombele na biso adhésion zaki belé tous les membres belé ou participent de manière mensuelle na appui na bango ou la vision est intéressée qui bango babita totika la na simate. Donc la première participation est à membre na biso et biso pe totangi to zana misala et na participation ba membre na misala na biso ndé esali que comme jeune tolobi toko tika la simate il faut surtout au-delà de ça na dynamique na vision ya chef de l'état où ils ont encadré na ndenge biso tozo kanisa les changements c'est nous donc et biso pe communauté za na biso bandeko baza na biso ko banda Kingabwa ti na Mombele participation ya makasi donc locaux là na cadre ya les changements c'est nous, le peuple a compris, la communauté a compris et elle participe à son changement et à son évolution. J'ai vu la liste, nous disons Fachi Béton, nous disons félicitations aux nominés. Il y en a des nominés d'expérience à qui nous disons félicitations à tout un chacun. Mais dans tout, j'ose espérer que Barosana Vision a Fachi et qu'au na cadre il y a le changement, na cadre il y a programme à 145 territoires parce que programme de faire développer Mboka mekola Kota Nakati, il y a vision à chef de l'État. Je crois que Madame Nabango Kosimba, nous disons Fachi Béton, c'est la liste et une liste de personnes d'expérience et nous les souhaitons une réussite dans ce qu'ils feront. Laissons parler les actions et bandeko nangai ba maman na biso ba papa na biso alimité ba homona laissons parler plutôt nos actions et Borozana Bisot, Boro accompagner Biso, Bana Mombele, Bana Kingabwa, Bana limité Baomona. Bana Mombele, Bana Kingabwa, Bakomona, Bande Konangai, Botala, ba condensé. Jeune Oyo, Gloire Malamu, Azana Goa, Azana Singana Luketo. Na koseka na bino bakino siko total la dynamique de Linza Yande ezosala musala kitoko ba activité na ndenge toujours na idéologie il y a soutenir le chef de l'état pe na instruction ya président Moso Ozali président pe autorité morale ya parti politique oyo de Linza ya azala na kati comme moko ba généraux ya idéologie ya ko soutenir le chef de l'état à travers président Moso c'est parti en image. Na cadre toujours ya ko évangéliser évangile selon Fachi Béton sur ordre et autorité morale na ye. Son excellence Christophe Mboso oyo avandi sankunga pe idéologie. Dolinza ya ozali moko ba généraux ya Christophe Mboso et le sous président ya dynamique Dolinza ya oyo vraiment za ko sala misala kitoko eza ko mona na misu ya batu bondi melangai et koma kinde tour ya bana munga fula na lutendele mafuta bondi melangai butu na se ambula condition nzela kasi yazali ko même ya kaka apone intérêt
intérêt ya population ya Fachi Beton. Akitaki na base na ye o ya lutendele mafuta botala ndenga zali kosolana na base malgré que comme ki na butu akitaki vraiment à évangéliser kaka ndenge abongisa ba programme na ye ya kokita na ba base na ba secteur nyonso ya lukunga na ba fin fond surtout na o etali communication à proximité awa tozali na fin fond na lutendele a koti base eyambaki kitoko botala ndenge population bande koyembela ye kosepela elongo na ba papa ba mama bana bilenge kaka na idéologie ya Fachi Beton mu kontombolo na esengo nyonso oyo base eyambaki ye azangaki makambo koloba te alobaki boye pa ya base na ye ya lutendele mafuta na pesi bino longonya makasi na ndenge bozeli biso ti na ngonga oyo tina na biso ya koya awa eza boye bato bakoya ebele awa ebele mpo ngonga oyo ebele misikawa eza bato bakoya ebele mpo na démocratie ifo boyeba boye ke pouvoir eza na maboko na bino boye te pouvoir eza na maboko ya peuple mbala oyo efo ya maboko na nani des pères et des mères boye te mbala oyo bofungola miso o peuple apona moto oyo aye barwandais baétranger basungisi biso mingi boye te ifo sikoyo bana mboka bakamba mboka na biso boye te Fachi azwa badepute ya solo Dolicha nakanisi na bilenge oyo baza awa balumbe boye te lumbe oyo force na biso eza na jeunesse mais bwanya na biso eza na papa na mama bwanya eza na bakulutu baboti na kosenga mpe na baboti eloko moko boye bosunga biso na bana na ndaku na conseil bana basengeli mpe bayeba nzambe mpo nzambe nde mozalisi ya likolo na se boye te yango na kosenga bamama na bapapa charge wana ezala mpe ya biso ya kokamba bana na biso bayeba nini tokosala lobi oyo tokobunda tosala nini mpo lobi bazala malamu boye te depute ntina depute eza nini depute aza moto oyo asalaka banzela te depute aza moto oyo asalaka tiaka minda te so moto ayebisi bino na kosala nzela ya moi akosi bino aza démagogue depute mosala na ye okende na palais du peuple oloba boye ke lutendele nzela eza te bochango na budget basala nzela boye ta tala après avoir ya kosoana population base na ye basepelaki makasi yoka ndenge barealisaki à travers banzembo oyo bayembaki mokolo yango après avoir ya koyoka leader na bango Dolinza ya alobaki ezalaka Dolinza yazali vraiment kobunda na kombo ya Fachi Beton pe ya autorité morale na ye son excellence Christophe Mboso elongo na parti na bango evanisa konga pe idéologie nyonso wana pona kozala déterminé ya ko accompagner vision chère ya mokonzi mboka pe ko préparer déjà base na ba échéance oza koya ya ba élection tango ngonga kobeta nde bakoyeba ndenge nini masolo ekovandisa nkunga pe idéologie mais toujours avec Mukontombolo Fachi Beton eyokani Fatinani Beta Dolinza yake mbona ya na yawe sababu ite boye mama mi wetu hapo de père et de mère ça musika en tout cas circon banguna bani babetsa mbula po rendez-vous na biso simba te mais toyeka kande tokomi ande Dynamique Dolinza ya viva!
et puis na heure oyo 20h en tout cas et salinga vraiment malili na sepeli mingi vraiment na kei na bino en tout cas la maman très active il faut na kendo que le monde a bango en tout cas na ndimi vraiment on a moni na 20h oyo na ndima kité Maman, il faut aya kotala bandeko na ye ya base ya malweka na boya kipete na lobi naza mama il faut na ke okuta na kote baninga bazo sangana po na intérêt ya mboka na biso na intérêt ya dynamique nzaya na intérêt ya IPS ya wana po tomonani pe non tomonana te eza première fois eza neti échange de vœux au tokosala ngana bino ba maman mois de la femme o eza mois ya liboso te mois de mars o toza ya 2023 donc à partir de 2023 likolo nango ezaki pe bane elekaki nyonso to bandai kaka koyoka kaka ba message mois de la femme elekaka kaka et défilaka kaka ba maman nyonso ba maman boya to la tamaputa ba maman boy na boy en tout cas ba message ezalaka kaka nyonso en tout cas maman na 2023 message peut échanger te mais sikoyo ezaka poto zo bakisa likolo ya message wana il faut to bakisa elo ni to ko bakisa elo pa obakisa ezate mais to ko lobela kaka liboso mama nanu na ndenge tozali na bo mama na biso ndenge nzamba kela biso tozala ba mama ya misala donc ba mama ya misala eza nini ezate ke no mama ya musala il faut okende na bureau mama ya musala il faut ozala soki na modernité ba misala eza ebele musala ebandi na ndaku na yo soutenir Papa Doli. Le 19 mars, ezalaki journée ya rencontre na ba maman ya Malweka, toyaki na base ya na Malweka pour na échange de vœux pour tokutana tosola entre ngai na bango na tina ya dynamique dolinzaya. Na moi tosoli pe na ba maman eloko moko pe e déranger ezate. Na ndenga mabete bana kin oyebi ke dalien safa house sangai dalien safu mpangi plus mpangi gala mpangi ndeko nanga mukongo ndeko nanga muyombe très intelligent mais moko boye soki ba système koti trop moko boye soki pétage koti trop bilobela mwanza na ebité dalien safu to qualifier yo nini grand frère to qualifier on a nini si réellement vous allez véritablement na matete yo te mutu ko lobake Gilles Alengete papa neza sénégalais maman neza congolaise pour moi na matete tout ayebi histoire à Gilles Alengete kay véritablement ni britannique yango na do senga na bandeko ya les amis de Gilles Alengete le professeur José Kolamolakisi ba Félix Oazé quoi ba tu na ndenge oyo bondima ko soutenir Gilles Alengete kay soki bomuna tam PC asimi Alengete botelemaka so muna tam puku asimi Alengete botelemaka po sonné oyo 12 oyo za même dio na bokechu soki amukolo baba désart que Gilles Alengete kay azala sénégalais et comme pena kiliboma et comme kiliboma na boy awa na fula buzoba na ye mais kasi boyo kabola na ndenge balobaka la tel le verbe à dire écouter et entendre boyo kana ndenge et républicain alors
Accepter la loi, comme tu dis là, des pères et des mères, c'est briser notre pacte républicain. Vous comprenez? Ken Wadon était qui? Malou était qui? J'en profite pour vous dire avec cette histoire des pères et des mères. Est-ce que vous savez qu'Alinguet c'est un Sénégalais? Son père est sénégalais. L'IGF, on lui a confié des grandes responsabilités d'ordre financier. Mais c'est un Sénégalais. Gilles Alinguet c'est un Sénégalais, son père est sénégalais, sa mère est Mombonda. Mais il est congolais. Il est comme, attendez, je vous dis, je vous fais une révélation. Vous êtes journaliste, vous ne grattez pas. Gilles Alinguet, son père est sénégalais, sa mère est Mombonda, de Bandundu. Alors, ce qu'il fait comme travail, nous n'allons pas accepter cela parce que son père est sénégalais. Mais il est congolais. Il est congolais de par sa maman. Ah, boyoki, hein? Donc, Daniel Safou, pardon, qu'on politiser Alinguet était, Alinguet a politicien, Alinguet azali fonctionnaire à l'État. Bana matete tout ba yebi idéologie nenge banda abanda na zéro ti akola banda kotangisa kotang amatingo mala campus kili ba nikina pesa mbote ndeko na ngai ya na nga Daniel Safou na yebi bibité to chosko wa pipo pétage l'équipe trop diambe l'équipe trop bolimbisa ngai na yebi te so tour ba voter lisusu na yebi te vraiment oui komba manyombi mais comportement, mentalité, CSM. Bozulanga Daniel Safou boko tilanga na sana. Pour mutu et comme beba pétage na pétage. Moi extrait ya Gilles Alinguet Tekei na musala na ko telemela miyibi ya mbongo l'état. Ah on a Brazzaville point noir tina Gabon place na Rosala bokomona ndenge ba congolais ba kino bazo féliciter pe ko remercier chef de l'état ndenge a Gilles Alinguet mokonzi IGF pour musala ezako salama. Moussala Ezako Salama. Dans le cas avec Gauthier Ndouani. Na cadre toujours ya kolandela pe koyeba ndenge nini ba société ba compagnie ya l'état ndenge za kotambola mobange ya délégation ya IGF obautei Kinshasa accompagné na yemoko inspecteur général pe chef de service ya IGF mwana mboka Gilles Alinguet Tekei fimbo ya tekele ba kitaki na Lubumbashi avec impact na idéologie mokolo ya jeudi 18 août 2022 avec impact na idéologie na objectif nini ya kosala mobange na réunion na ba mandataire ya Jekamine na oya SNCS bakisa pe lisusu na ba syndicaliste oyo bayaka kutu na cadre échange citoyen na Kinshasa esengi na bino oyo ake tangu badongolo meso oyoike inspecteur général ya finance akiti na Lubumbashi abanaki bilobela mwanza pe babutusu bakotaki madusu kasi inspecteur général ya finance aki na mission moko déterminé na cadre ko valoriser vision ya chef de l'état garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes là pour finaliser les discussions que nous avions eues avec à Kinshasa. Mais je pense qu'il n'y a pas de divergence. Il n'y a eu que des malentendus qui ont été du reste exploités par des personnes de mauvaise foi qui sont toujours hostiles au contrôle. Mais en réalité, il n'y a rien. Je pense que tout va bien et tout ira bien. Boyende Ezalaka, inspecteur général pe chef de service ya IGF azali déterminé ya ko sala musala ya ko kitape na terrain na cadre ya ko pèleriniser vision ya chef de l'état inspecteur général pe chef de service ya IGF azali ko kita pe pona ko sala musala na intérêt ya population congolaise eyokani. Tellement tous à la Brazzaville aux alliés moi de la femme bandeko na ngai nazala kité kasi na mona ki ba image na internet na bité les événements maman mosusu arana fin fond no wando arana téléphone Android té mais à tel Pékin ça c'est la télévision bandeko so na fin fond ba Android té matala ngana té il faut eba indusa événement nini ngwele kaki dans le cadre il y a journée internationale il y a ma femme la première dame maman Antoinette Mangouli. Moi, c'est mon Konzamboka. Patronat qui événement wana après avoir défilé tout consort, la présence il y a ministre, il y a genre et famille na bangwawa. Au babengi na kombo ya son excellence Inès
Nefer Ingani, grand prêtre maire, chef de l'État, paie sa confiance. Maman Brazzaville, tout là est fort. La femme forte, la femme dynamique, elle était là avec la première dame. Défilé, salami, activité, salami, très bien, Nandengeya, l'État officiellement. Tant aussi, tellement que Wilfried Etoka, Willy Etoka, Otto Benga, Oboyoka, les grands mécènes, dans le cadre de la fondation na Yépé, elle a qui empêché à Tindaki Molongani na Yé. Boye Barango Banda Lelo, Maman Claudia, grande sœur Nabiso Claudia Ikia Sassou, a comme moi si, il y a Willy Etoka. Bon, ça me dit à souté. A représentant qui mobile na Yé. A pesi ba maman na wando maputa. Et na bien su moko. Comme yé moko Willy Etoka, aza mutu alingi babilanga, kosunga batu, bondi milanga yusko diyo siko ya Willy Etoka. Na yé moko sikoyo. Maman Claudia. Ba pesi ba maman o basala bilanga, ba matériel, bande kobino, ba maman bazui ba biloko na ndenge. O basala bilanga zoai, o basala boye zoai. Vous avez en illustration. Tout ça, je suis en train de féliciter un frère. Sans flatterie, ngala flatterie. Dieu merci Moulo pour en tout cas félicitations. Nous sentons la communication de la maman. Banda au banda, ngala flatterie la et puis on ngano libangate. Mais na RVC na TV. Dieu merci Moulo pour ça la musala kitoko, la qualité, le design, l'accompagnement, la visibilité. Parce que bah image sur internet. Na checké Brazzaville au Wando. Félicitations. Ton vie vraiment condensé Oyo. Il y a Fondation Wilfried Etoka, Otobengaya Willy Etoka, Molongani Naye, Claudia Ikia, moi na papa a représenté Mobali Naye. Et ça appelle le côté, son maman a présenté Mobali Naye. Et ça le joue à Poani. Maman Claudia, je vous confirme avec force et avec agressivité en dire que Brazzawa na la poste pour nous dire que vous avez un soutien total à Pékin, ça c'est le terminateur de la presse avec Impact Idéologie. C'est parti en image. sikoyo na kosenga na bino bana Kisasa, bana Brazzaville, bana mokili mobimba, bande roi diaspora. 5 ans après sa grandeur spirituelle
prophète Kone Paul Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct de Jésus-Christ. Le chef spirituel de l'église de Lobalanzambe à Kitaki na Brazzaville, dans le cadre de la visite pastorale naïe. Bon dimilanga prophète Kone Paul Dominique, naïe bité tolba nini, azana goua tozana nini. Na seng na bino bona na ba condensé oyo proposé par Dani Boko et Patrick. Je suis à Brazzaville, mais j'accompagnerai toujours le prophète Kone Paul Dominique pour qui c'est le prophète Kone Paul Dominique et l'équipe de Satan. Pour aller vrai collaborateur et Jésus-Christ, pour ça la blague. On a la goua. Au Golanga, c'est le prophète Kone Paul Dominique. Bon, on a une image, ça nous fait plaisir. Amen, libota, amen, bandimilankolo, amen, baboula, mina Yahweh. Prophète Kone Paul Dominique, à la conquérante. Bon, on a une image, ça nous fait plaisir. Bon, on a des annonces émissions. Tous les cas. Ça fait 5 ans de cela à Maramboka et à Congo-Brazzaville. Alors, le lot est au foule et au mollet pour tout Yamba, Mobandisi, Yamba, Kambo, Oyo. Le lot Nzamba Pesibiso, Lobananzambi à travers le prophète Kone Paul Dominique. Vraiment, les botanions, Suzanne et Saint-Robazar en a siège. Amen, président. Amen. Vous avez impressionné, vous allez Yamba, Mobandisi, Lilo. Ok, l'impression est énorme. C'est pas facile, il y a cela 5 ans. Que le prophète n'a pas encore mis pied à Brazzaville. Tout. Imagine une personne qui a soif au moins normalement. Donc il a tendance de chercher là où se trouve de l'eau pour en avoir. Donc même si on lui présente de l'argent, même si on lui présente une maison, le fait qu'il a soif d'eau normalement, il a tendance de fouiller là où il peut avoir de l'eau normalement. Voilà pourquoi tu vois cette masse-là normalement, l'engouement normal, parce qu'il attend à ce que normalement le prophète arrive. Pour le recevoir, c'est pas facile parce que c'est un grand homme de Dieu normalement. Nous avions attendu il y a très longtemps normalement. J'espère qu'on sera aujourd'hui avec le prophète Kone Paul Dominique. L'impression aux Alango, il y a un prophète Kone à Wanamboka à Brazzaville. Tout le monde est en Angola, tout le monde est en Angola, mais quand c'est le tout le monde est en Brazzaville. À faire la portugais, pour la bande de Angola, tout le monde est Wanamboka à Brazzaville. Écoutez, il y a sa grandeur spirituelle. Amém, povo de Deus, amém, povo de Deus. Nós estamos aqui mesmo no Congo Brazzaville, saindo no Luanda. Quando me falou de Deus, vai chegar aqui. Eu venho mesmo, já me deu semana, estou aqui, quero lhe receber, estou lhe esperando mesmo para apanhar a benção. Estou mesmo muito contente, eu sei. Ele, quando a perna dele está aqui, é benção para nós todos. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Et Seigneur, depuis des années, on a 5 ans, tout le monde a un prophète, vraiment, on a un Seigneur. Il y a un salle, vraiment. Tout ça, vraiment, les Seigneur, tout. Amen. Donc, Nalaza, Moussako, le responsable dans le département de la Bonza, dans la ville en Kaï. Donc, tu as un Seigneur, sa grandeur spirituelle. Bane ezali belé vraiment sengo ezali nde bomona libota bayika ne belé pona ozela papa vraiment merci et sengo za makasi tozo zelaka papa yaka merci amen ndeko sengo ni oyo ma prophète sengo za makasi to ane sengo makasi ko ya ma prophète depuis baneni ya yitali to ane sengo makasi ya ko yambe ipangoleza bénédiction za makasi amen amen maman amen papa sengo ni oyo ya ma prophète konde ya le vraiment makasi parce que to bona ka été le lot moni to zane sengo makasi vraiment to biko na biso pe mona ni kana mokolo alelo to biki to ana sengo vraiment makasi to yamba papa na biso susu dans sengo vraiment makasi là pour vraiment to ana sengo makasi papa 4 ans to mona ka papa 5 ans kutu to mona ka papa to ana vrai sengo makasi to tiki makambo na biso tout yika pona lokuma papa Morobini Maman Nazane sengo makasi nde nazobina boy. Nazane sengo makasi yamba prophète Konde po o asale la biso. To ebite ya solo penza ya zanzambe kat na moto ya solo papa to ozelo na sengo to jalo biko mikumba na biso to tike pana o. Amen papa. To zane sengo makasi ya oyamba parce que ça fait 5 ans atia makona Brazzaville mende to yo qui arrivé na e. On est dans la joie. Vraiment, Nazan est sur ma casse, depuis le confinement, vraiment, tu as un prophète. Et donc, Nazan est sur ma casse, il y a l'homme de Dieu. Vraiment, Nazan est sur ma papa, est sur ma casse.
tozela prophète makasi tozela vraiment makasi tosala bambula ebele tomonaka ye te donc nde tozomona ye lelo vraiment toyebi te en tout cas tomona nde tokota lela papa nde tobotola esango moko makasi na komona présence ya prophète konde parce que tosali nde soki 5 ans mama tomona présence ya prophète konde te mais nde toyoboya biso tu bamilimo etelemi parce que papa na biso aya tozala kosekwa omaka papa na biso aya papa toza na esengo makasi koyoka prophète l'homme de Dieu comme tozalaka nde na molimo me na misuni boye tolingi tokona ye na miso to tosepeli makasi toza na esengo moko makasi papa enala esengo nakoloba yofala te mpola telema mokonzi nala esengo na molekala ayaya tosebe na boya na ye mwana prophète papa na ngai nani esengo ya komona ye mwana nga koma kizengi mwana nga koma envie mpo na prophète nani tozwa te tona esengo tozwa bakili oyo nani tozwa te na mokili mobima tozozela papa na esengo aza kondima prophète ndenge azokela boye kimi ezokota ya makasi ya makasi 5 ou 4 ans après lo ayibo naza na esengo ka miso wana kola kosala ya mingi eza na kati na ngai amen papa boye tosepela tosepeli prophète azoyaka toana esengo makasi no esengo makasi papa azoyaka tole Dominique toleli mamobani moi te oyo ozela prophète na moi boye tozozela ye papa na biso ye wana toza na po tomona ye lelo tokobanga moi te papa 5 ans amakambo ya biso tu ezolamuka papa tona kondima riva na yo tu ezosekwa kimia papa po ezoloseloko te biso na papa ko
de mots, Tozangi Ataya Koloba. Parce que c'est vrai que vous avez raison. Pour ça, la 5 ans, pour mon amitié, mais, faute à minute, faute payer à l'idolâtre, faute payer à la sauté, la sauté, à la sauté, Sikamoko. On était chaque année, on peut venir même 2 fois, 3 fois. Mais Covid est à bloquer ma cam. Et ça veut dire qu'il y a ma consulté, il faut à Covid. Parce que quand ce fléau frappait en plein midi, donc l'adresse va nous bouger la frontière avec un peu bousculé. On ne peut pas forcer les choses. Il y a la mission. Une désolation à la date, il n'y a pas de mortal, il n'y a pas de cortège. Ce qui va être très grave. Merci beaucoup. Tande to komi na suka ya enquête magazine mokolo ya lelo dimanche 26 mars 2023 en direct à Congo Brazzaville à Toyina rond-point la poste au na Brazzaville la verte toujours propreté na pesi merci mais merci beaucoup na 2G Patrick Chioyo au moni exclusivité PES télévision ils ont déplacé partout zali grâce à magie il y a PES télévision tozana babuke nyonso olingi événement na etalama olingi activité na eyebana boleka na PES télévision to contacter Pegin ça l'enquête et magazine Congo exclusivité merci l'équipe technique qui nanga kuna na kina en tout cas Elohim Tunga Jonas Minga Kanku Kabasele les deux Mapassa boza vraiment ebele Richard Mvudi boza vraiment ebele bino tout énergie lelo bino pena boza bina bino tout d'été na pesi bino nyonso mbote vraiment en plus awa na Brazzaville tikala vandisa mon colonel Gimpela grand frère propre toujours tout près du chef de l'État le colonel Gimpela ya lingane libanga te mais ya grand frère là ya faut na remercier yé na soutien na yé moral financière aussi pour soutenir Rangane qui n'a pas Kinshasa. Le colonel Gimpela, toujours permanent chef de l'État, fidèle toujours à Rosana Papa Ochombe Tinasuka. Le colonel Gimpela, grand frère propre, je vous confirme avec force, pour Nana Braza. Gay Mamadou, la bière de l'X, plus de 20 ans à Yokutu. Le ciel, la bière qui va habiller Jésus-Christ lorsqu'il viendra nous prendre pour aller au ciel. Narobo, ça n'aura jamais. Dieu merci Moulopo. Dieu merci Moulopo, félicitations. Dieu merci Moulopo, en tout cas, Mbotenayo, en tout cas, félicitations à Dieu merci Moulopo. Merci beaucoup tout le monde na songi nzambe alingi na présidence kuna na pesi grand frère propre mesdames Milandou, conseiller chef de l'État, na pesi Mbote, na pesi conseiller Arsène Mbote. Puis Moutounangaï, ba conseiller nyonso ya présidence asu na pesi bino Mbote, na pesi bino bina Mbote bino nyonso na poto na pesi Serge Magui Macintosh depuis l'Europe na mboka no Brazzaville. Naza na Brazzaville awa na robo ça n'aura jamais histoire oyo. Na pesi Mbote na Ahmed Yala, le grand sapeur en croco et à python na mboka no awa. Émission émission politique mais na libanda to combinera culturel tout économique tout na cadre idéologie. Merci beaucoup Papson Makundi toujours ACP. Je confirme le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka gouverneur à ville province ya Kinshasa idéologie il y a Cospeko érotique à la kokufa jamais autant depuis na mikili na pembeni ozuana ozu Ernest Modwa ozu Blaise Yeye otali kotobo Charles Mbutamutu tobo salaka yo te di toza na Brazzaville pe awa na secrétaire général adjoint ya ACP na kombo ya Pius Kandolo avec un partenaire idéologie. En tout cas ngala bino tokutana semaine prochaine à Gabon. Bon za souti à Gabon après Gabon na Afrique du Sud. Sur la zone Brazza Kinshasa na Canada. Avion na lemi ba avion. Non, on a écouté na Claudia été. Il y a un Claudia na mona été. PDG Willo et trois on a écouté na été. Ngala bino to kuta na balasima ezakoya rester branché scotché toujours na PES télévision chaîne na biso impact de idéologie Pegaza toujours dans la Brazzaville. Bobé ngala ba numéro wana plus na WhatsApp. Merci beaucoup na bino nyonso bana ACP
Je confirme avec force et avec agressivité la cellule de communication du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Bélis Okone na Pointe, Tom Soumanza, Bandeko Nyo sur la cellule. Bien tout d'abord, nous avons Mika. Parce que nous avons Sangi Sabino te dit, Olito yo yebi, Christine Moubiela yo yebi, Gisèle Bankou yo yebi, pe Kinshasa yo. Non, que le Gabon, non, que l'Afrique d'ici après la Bibéti au Canada. Na fonds propre. Na sengi ngobila te ke ngobila rotinda. Yango bila rotinda, yango bis. Alors na souki si émission on prend Sabino semaine prochaine to reçoit na Roga pour l'isolo ya Nzungu qui a dit que Roga rosé la mboko yo dit. Pe qui ça dans la Brazawa. So na fouiller Roga te na ina Braza. Roga l'isolo ya Nzungu banana village wapi. Non foulé bino Roga. Après avoir refait bino Roga to poni fiko fion nani so to refula. Mais la Brazzaville et en Afrique, Roga ou rien. Ni solo Nzungu to betango wapi. Na village to wapi. Roga missile. Jantiningo biatini le mote. Car nango pompara toujours kini bopeto. Jantiningo bilambaka ya. Jila lengete kei. To utana mbala sima.